Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na napesi mbote na bandeko nyonso toza batali pe balandi ya réflexion nga love na ye lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezalaka kaka comme habitude mpona kotuna motuna na biso mwana na ndako ya baboti na ye eske aza oblige ya kosala oyo kaka baboti balingi to te. Par exemple, mwana alingi azala mécanicien, baboti balingi azala médecin. Mwana alingi azala professeur, baboti balingi azala avocat. Mwana alingi azala joueur, baboti balingi azala ingénieur, etc. etc. Yangonde eza motuna na biso de la semaine. Tokutani mbala sima.